Bonjour la famille, bon déjeuner de ce matin, bon déjeuner, coucou la famille, bon déjeuner de ce matin. Bonjour, bandeko nangai, semaine ya suka, ya mois ya novembre. Tokomi le 25 novembre, bon lundi, bon déjeuner, ningana, bandeko nangai ningana, la muka musala papa, musala maman. Bandeko yo mutu année oyo qui chance à kosala te yeba ki année prochaine luka musala ezalaka bien esalaka kitoko makasi musala papa musala maman. Voilà, shalom na ba homme de Dieu ningana lelo toyeto sola muke na ba homme de Dieu ningana shalom ba chantre de l'Éternel. Bandeko nanga like partager to fongola vraiment misu tozan la fin de l'année. Alors, faut tout ça, la bilan sur tous les plans physiques, spirituels, financiers, tout. Alors, bande konange ça la bien pour en 2025, tout est bakozwa anglais mususu. Alors, bande konanga itope si matondo na bakimbangiste, bobo to bondeko na bande konanga église catholique. Yenge na bundu dia Congo, respect makasi na ba chef coutumier na biso. Pourquoi pas bonjour na ba témoin de Jéhovah, néo-apostolique, église ya Bima, église ya MMA, et puis tokei mbangu pe topesi bambote ebele na armée d'Israël. Bande konangai bino nyonso bosepelaka kolanda émission et pas ya mama la danoise, bolaike émission, kolaike cela veut dire aimer émission, et ça na flèche nini moko et ça lit très bien. Fina place wana, ce qui peut monio sepe une émission te kolekate, fina place wana c'est et ça problème t'es l'essentiel, ça là quelque chose, ça fait du bien. Voilà, bande kunanga, biso to lokotara biso makambute, qui to, pardon, to inventa ka makambute, mais biso to lokotaka. Mutumoka bien, awa yo lokoti yango sikoyo, et comme ya yo, okomona, si sikoyo pe convocation, ya pasteur héritier, au moins, boulawayo na France, nazo mona ngote. Voilà. Donc, bande kunangai, toko banga eloko te me biso toko bangisa mobutu biso to abana mobutu kake ga voilà. Donc bande konangai qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui to la musa conscience wapi bande konanga nazo vraiment ko benda matoi surtout et pas ya ba parents bande konanga kozala parent kosepela kobota mwana eza bien mais kokolisa ye pona lobi nango a considérer yo omoni lobi na yeki na émission na lamuseki conscience et pas bana na biso parce que bana mukili mobimba toza bana o nyonso ba parent na ye bakufa nante même si bakufa ba parent wana boy baki batu bakini pe na ba cimetière ko tia ba fleur bango pe bayoka bazaka pe na besoin ki baki pe ko tikela bango ba fleur wana. Donc le bien c'est qui conscience sur ça que il faut to aider ba parents na biso ko aider bango cela veut dire il faut to honorer bango ko honorer ba parents na yo il faut ko kanisa bango matériellement spirituellement physiquement ko ken ko tala bango ko fêter na bango ba Noël ni tsiko to na Noël ozana papa na yo ozana maman na yo tu les invites maman en tout cas cette fois-ci bokolia Noël na njilité boya ko liengo na lemba bulambi ba parents balié après bolukeli bango transport na bango bazongi ça fait du bien. Ou bien papa biso tozo yakuna to fêter pa na bino boye na biloko kolia bolé na ba parents après bosani ni bozongi ndako ba parents ala toujours elengi bande konanga ne rejetez pas banda kuna bino ba parents bongisa yango ezali oyo bokasi papa na bino asali asombi tela biso ba auto sombi te mais ba parents na biso ba sombi eze sengo makasi. OK. Alors bande konangai le londe na yesiko ko yebisa ba parents bola muka pona bana na bino pour l'éducation sko ya bana na bino pona bana na bino ba considérer bino ba honorer bino pe ba parents bo na devoir ya ko orienter bana na bino bien parce que ceux qui orienter mwana no mabe tango akokola ako considérer ote ako honorer ote akozana kanda na yo a vi nange beba
parce que maman nanga salaki nga bo anga mutu ya liboso akonetraka nga eza pasteur na biso oyo mama na biso amemaka biso na église wana mama okomema ngambo linga mwana bakonetre ye na mobali na ye moko ake na ndenge na ye akutani na makambo na ye babeti maboda eza awana eza conscience na ye moko me kolinga te mwana na yo babeta ye magoda swati na mobali moko boyo memi na kati ya ndaku na bakamaradi mama oyaka na bango na papa na oyaka nango na ndaku swati omemi na église sikoyo jour ya consultation otiki mwana na yo otikaka bana na yo pasteur a consulter bango oh papa mwana nga za na ba problème papa lobi oke zwa rendez-vous tango bakokoma mwana koti yo tikali no hôpital kuto hôpital okende kotika mwana na yo okota na mwana na yo docteur kutu docteur aloba te ke non mama tikala libanda même si mwana na kolinga même bana nanga ba adulte baleki de 18 ans soki na ken hôpital na kota kana bango docteur ayebisaka nga te ke mama bima non je suis là asololi makambo nyonso tu ya mwana ngai naza wana soki pe mwana makambo so azo expliquer bien te ngai moko na expliquer yango mpona nga pa docteur na ninga moko kogravize kosani mako ko aggrave makambo yango mpona docteur azongo mwana na nini mpona awa na Angleterre même na Danemark balinga kotraite bato te balinga kopesa bato bakisika bongo alinga soko fona aggrave likambo yango mpenza ndonk butu mobimba alali te nazalaka wana mais ce que kokoma pa ba docteur et pas ba sai na nzambe mama otikali mwana tikali kuna nzoka nde ba finaka batu mabele banani bazo fina batu mabele OK bazo fina batu mabele ba pasteur wana lelo nazoyela bino témoignage ya mwana moko epa ya église ya ACK voici l'homme. Bandeko, na lobi te ke nga na ndimi yango. Parce que c'est un pasteur que je respecte beaucoup. C'est un pasteur que ma teya na e et apprenant ngai Bible makasi. Surtout ma teya na e moko oyo bandeko zala ôter la pierre. Na tikala na ma teya wana. Eza ma teya ateya kapenza. Mais loko esalinga pasi. Pasteur, voici l'homme. Makambo bazolo banayo malamu ekuta yo nango te yeba ndenge olinga kokufa na soki poison soki eloko ni obelaki makasi me nzamba bolingo abimisaki yo na maladi wana lelo koma bonne santé me yebaka soki bakuti yo na makambo oyo na otela bino audio bola ike bo partager eke eza bongo repens-toi oza na mukumba munene biyango balobaka tel fils tel père, tel fils. Pour nga na bande pe koloba nazoloba seri mo na bande komituna. Comment papa molimo na e wana bakabwani te. Asalaka makambo ya chibola wana, tango ngindaka wana. Pasteur penza betango kara. Pero dango kutu akei asombeli pasteur na ye soki pe voiture, soki pe nini. Donc akomi ko gâter pasteur oyo pour le moment asali ekobo. Plus wana esala kanga tiki na lobi pasteur oaza hypocrite te to longwe wana pasteur moko boy kombo de kiminga na église na bango azalaka lokola deuxième pasteur soki azate mutabande côté ya pasteur wana batinde su na église na bango so côté ya bazaye batinde kuna mais normalement pasteur wana il fallait azala excommunié o ba catholique balobaka fallait ba longole ki pasteur na église na bango pasteur wana azaki na mwasi na ye et puis azalaki na makangu na kati église mwana mwasi pe ya jeune fille ya bato ba 20 ans babilo moka bongo alongoli saki ezemi ebima ki scandale na kati église wana bande konanga mais na ya ko tia munoko nanga na kati te na ya nanga ko loba te pasteur aye tellement eye banaki c'était histoire vraie yenani voici l'homme akamat avant d'ici na ban abane côté ya lisouté mais mutu ya ndenge wana faut ko benga na ye na église ko excommunier ye
Parce que Azambouma Mabe, avant de se naba pendant ce qui 6 mois, ce qui combien, papa m'a yeko leka, a sengi pardon, et tout. Ba tindi ye suko pasteur, na bazayi ce qui wapi. Est-ce que c'est normal? Yé na vu na yeko zayi sous pasteur te. Parce qu'à celle penye kobo makasi, et puis est-ce que l'on dit, est-ce que les cas qui na délivrance, et l'on connaît zolo bakena matin du kuna, azo sasaba na basité. Ou bien ça va jeune na bino, et ça va kisi na bino, et ça va biloko bo simba, il faut toujours bola la kana ba jeune fille, bo deverjaka ba jeune fille, bo finaka ba jeune fille ma belle, pona bozwa ka banguya. Yango suko bande konanga, quand je na bande mission na bike, ba parents bo veye na bana na bino. Na sens que bozo ke ne kotika bana na bino pa ba pasteur wana. Oh, ba ke ne ko prier. Même yo parents ke kotika été. Tu fais que au memi kaka mwana non église wana à s'habituer là-bas à comme koleka ba prophétie allez ba prophétie allez yemoko pasteur akoloba omoni mwana boy ba fille boy ba oleka ba prophétie tindelanga bango na prier pour na bango ayebi déjà bazana couple na bango connexion oyoka yo OK zwa rendez-vous pa papa makambo kene pa papa sambele là oh comme kuna abani ko fino mabele. Déjà que pasteur soka fini au mabele, eza déjà a salué e kobo. Déjà salué e kobo. Nazo tchela bino bande kunangai. Boko landa yango na boke binyos. Mwana mwasi oya leki alobi ke na bureau ya pasteur ya aseka wana voici l'homme azana mbetu kuna. Mais c'est quoi nazo tuna ba pasteur? To mona ki ya nani ya chibola pe pasteur kuna zaki soki na canapé munene soki pe mbetu pasteur a koti na bureau ngo ezana ba poche ba chambre nyonso wana pona nini biso to la même susu ezana na chambre bureau koti boye côté boye susu chambre pona ko tiana ba archive ba bible ya kala o pasteur a kota kuna acha ba archive na ye bien frigo boye mais kuna koma ba mbetu. Si comme mbetu wango na zoloba, eza pona ke ceux qui pasteur boza na veiller ou bien pasteur a consulter ba te belé à lali kuna ou bien zandengeni. Pourquoi koza na mbetu na bureau? Donc pasteur docteur ou ko pasteur ngalasi yenda salaki docteur na bureau na etikala koza na mbetu te. Na Kinshasa na trouva pasteur wana na bureau na ye, je n'ai pas vu les lits mais c'était pasteur docteur. Mais bino ba pasteur kaka est normal boy ba classe botang to botanga to yebite mais na ba chambre na ba bureau na bino bozana ba mbetu ezula kisanini pour le kaka ko bangisa pe bandimité ko zala pe na barrière pensée te ko cheka mbetu te na kati ya bureau na yo quand même. Quel que soit olembi bozaka pe na ba chauffeur na bino ozwi te chauffeur na yo amemi ozogi na ndako papa mbetu wana eza ya nini bandi ko bolanda mwana oyo eza pasi. Siko yo mama yebisanga yo mto memaki mwana non église wana. Eko kombi siko pasteur a fini mabele. Mutu mwana déjà eza déréglé. De bien mon pasteur a couché na ye. Bazala bango ebele wana pasteur a biza bango. Mais balobaka te mwana vanda kaka un jour a ko condamner ka parent. Yango bazo beta biso fimbo makasi azolobake ba en tout cas je ne sais pas bozela to chana no mikolo yo penza photo kininga na moi verset to luka kaka awa na Bible les devoirs des parents envers leurs enfants selon la Bible. Voilà. Likez, partagez. Notre devoir des parents, et ça, et beaucoup l'accent, comment on les trouve dans la déclaration au monde sur la famille. Les parents ont le devoir sacré d'apprendre à leurs enfants, fils et filles, à s'aimer et à se servir les uns les autres, à observer les commandements de Dieu et à être des citoyens respectueux des lois où qu'ils vivent.
zela na monaka moko boye donc so balobaka 7 et attention balobaka oyo Ephésiens 6 4 kaka zela a père yango zela posez les devoirs des parents. Prends garde selon à toi et garde soin de ton âme, de peur de t'oublier. Nanigaka ezela proverbe qu'il épargne la Vierge. Bon, fais un proverbe. Tes proverbes étaient. Et ça, verset Owana, cela veut dire qu'il y a trouvé en ante, que ma parent va hériter banana bangote. Il faut élever bango selon la parole de Dieu. Donc, biso peut tous en a devoir na biso. Donc, boyebi ba o bakanga ba verset bochawana. Ok, bande konanga tolongwe wana toko tasikoyo na audio wana boyoka audio ona boke binyonso ba expliquer biso bureau ya pasteur wana eza nini et puis moi c'est oyo makambo nini pasteur asalaki. Donc bolanda ona boke binyonso soki asala ngote ba conseiller makambo mais banga parce que nazana vidéo na oya ko yebisa bino pasteur oyo a couché na mwana na kati ya bureau na oya ko tiela bino ngo lobby na ozana mokuse na ochango nyoso mibale lelo te. Banga déjà ndengezana osambela kapa pasteur voici l'homme ko tika mwana na yo kende kuna te ko expliquer ba problème onga nazo nazana ba problème koto yo sexe bona bien te ba infection pasteur aso huile d'olive abata ko masser côté wana ba pasteur yongo pena mitakala basi bomona kango kelete omona ka mitakala moi je comprends pas. Mais sur la bino mibali mutakala moi si zaka kitoko. Moi je sais pas. Voilà. Bon, toyoka na biso bolanda. Na chambre moi ça na mbetu eza na mbetu eza pe na salon na kati na bakiti. Bozela boyoka ngo kitoko. Mwana mwasi oyo asambela na seka lelo ba finaye mabele. Allez, nzamba pambola ya kina na epoto alobi akoloba vérité. Voici l'homme. Yongo mwasi naza ke sengote kaka mawa ndengwana nzoka ndaibike mobali na ye mobulu. Na leba ezo limbisa bato ba pasteur. Maman bokeba omwana nga fo yembaka na chorale mwana nga fo salela nzambe mwana nanga boye ba alesuko ba kamati ba dobe kuna esi lo bebisi muto mwana na yo akonore yo lisute tanga kokola mutu kokoma dérégler yango bomona bana ebele bazo honorer ba parents na bango te parce que bino ba parents bobemi bango na voix ya mabe. Voilà, parce que tozana besoin ba bana na biso ba honorer biso. Toko koti veranda so koti na kati ba chambre za na kati na bureau afanda omoni ndenga expliquer la chambre moi ça na mbetu eza na mbetu eza pe na salon na kati na bakiti. Maman ngai est-ce que yo diako na leki so de tumbelo matondo eza ba système et c'est pas ça kana Congo actuellement. Pourquoi? Parce que non na ligne de confirmer j'ai pas de charge non qui tana 6% na ikana loba par rapport à lobi ba chambre. Peut-être que vous allez étonner vu que Namboka dit boya émission silité nazana na yambi la tête. Peut-être na libanda izalaka matundo zela ko bali papa yo zela on a te zela explication on zela na to ya matondo makamuna oloba changer voix benda pour expliquer biso bien oui na changer voix mais na komelo na vrai compte na pona na et comment na vrai compte te so pas non ba plan awa et monsieur Zalibo ya bo tapoter bo partager na Zalibo omoni makambo na oloba eza ya solo mais maman est-ce que yo eza wana na Kabamba plateau solo bana ya solo pango munene des fois pe ba intercesseur ba ya ko sala ba wana ba prière wana siko ye poko personnellement soko koti na kati ya bureau na ye ba o ba ye pe ba sambela kuna makambo na beza ya solo eza veranda vo kota na bureau na ye vi katia moquette alingate ba tuba kota na sapato ifo longola sapato koti makolongulu ni na bureau na ye donc atia moquette on va la expliquer que non atia moquette na kati to longola ba sapato ndi ba pakoti
changer ndenge azosoko okoti eza na 2 chambres. Chambre moko eza na bakiti na kati mosusu eza na mbeto. Lo chambre moko eza na bakiti ya pamba mais moko eza na mbeto. Eza na mbeto wi makambo nyonso eza na kati. Soko okoti mpe bafoto na ye atia yango partout ya minene wana na bureau na ye. Mais siko na kati nango soko okoti na mochopo nde chambre alia koleza kuna. Est-ce que maman est-ce que oza parmi moto oyo na ndenge mabete po moto oyeba je te jure devant mon Dieu so na kosi na kufa. Te maman ndenge olobi da okufa seke ya makamba solo mais yo ba melode ya maziwa asimbanga mabele yazaka na système soka akoti oyebisi ke non papa na ana ba infection okomona oke ça va nga moko naza gynécologue naza médecin na tia omisapi. To acha eza atia asi kana ndenge ba gé mabe bandeko buzoba ya ba congolais oza na ba infection hôpital ya kalembelembe mpe ezalaka wana bongo te tobina kalembelembe mokili mobimba tobina kalembelembe mama ye docteur bisoki nani boye baofi nini ayaya pharmacie eza wana okei na pharmacie olobi nga naza na bainfection baotindeli soki kisi moko soki castene soki nini batieli bapesi yo okoti na kati osombi soki banini otie na mai ovandeli ndeko mwasi bainfection okei nango epai ya nani ya nakomi na likukuma ya pasteur. Maman, quelle ignorance. Pasteur bani ko fino mabele alobi nga moko naza docteur do bino moko pe bokenda ko tante bango yebaka infection déjà eza côté kuna ngai jamais ta pasteur yango ata ndenge nini nakobete nakoloba nete nakolobaka en général que papa santé moyen te nazobela nakoloba na pasteur te naza na bainfection. Oui, ba parti na nga mususu eza ba parti koko nga na kosola ngo ka na wifi. T'as musuku de infection mususu pe, tu n'as même pas aussi envie de dire ça à mobile na yo pe ok no ka pas docteur pe ba traiter yo mais za la ka bio yebsa mobile na yo parce que ba infection wana mingi soko zui yango e contaminer pe mobile be so pe mobile azongo ko contaminer moi si. Ou bien il faut boy solo la kaso qui mutazu infection surtout mibali lemso azo bimana mibali na basi belé il faut toujours yebisa epona abanga obangisi lobi na non ngana parce que ngana normal nazana nga bien comment j'ai eu des infections. Bon infection soko zongo na niveau toilette tela kana kishasa ba toilette na biso eza mingi fungwa maka boye ba gaz ezo utana seza ko mata musu pe pa musa kite ba toilette ba tubazo kota ba toilette ba locataire siko ba infection ndengwana yoke ko yibisa mo docteur et pas pasteur asala nango nini bande konanga. Donc les gens de paix de foi bozo sambela me bozo kokate binomo kondima ke prière nanga on sambeli nzamba yokiamo faut kende kapa mosai na nzambe yo pe toi tu es aussi le temple du Seigneur non ba maman boke bisabane même on a poto vous ba laisser aller ya kotika bana na bino ba kota na l'église ya ba honorer binote tengo biso to yebisa ka bino ba makambo boy pona to yebi makambo zo loba. Soki mwana honoré yote allez okomi pe ko yima eza mabe. Alors soko nini mwana oza na vie ya malamu na sa mabele awa keba na ye na ba pasteur keba soko ke mwana noazo malade mema kende na ye yebisa mwana no aussi longtemps bali na nuté okoke le pasteur pas pasteur yo moko te soki obali moi si faut que pasteur na mobali na yo. Mais boni ba maman bokoma boke ba consultation ba pasteur kaka bino moko mobali na okindete. C'est pas normal. Une femme mariée à fois qu'il y a une consultation à pasteur et puis ba consultation on peut comme ça nga biso to to akibala ke ba maman na biso batika na kokemba biloko ande wana te. Même l'église catholique ok pas sango ke ko tubela pasteur sango aza koto yo za koto yo et puis mbetu pe zate. Pasteur alala kapé sango ya kakola na église wana te sango alala na couvent azoya kosambela bino makambo comme au chat makambo non ba pasteur ba comme quoi biser bana boyoka mabele simbi pe papa ok kaka
Akaba pe mbongo malonga te. Ndobo sala beta moi aussi. Te asimaka mabele. Tu na kosi na kufa makambo na oloba. Mais bon, ce qu'il y a il a trouvé un vrai compte là parce qu'il est au Canada. Au Canada, donc yo lo binga la sala il faut na yamba yo spécial na yamba na téléphone. Loba, hein? Yo zela non kuna kombenga ngate zela. Loba na. Non, comme un vrai compte. Loba na makamba infection. Bon makamba infection au fongola yi makolo pensa. Hey, pour moi na ka azu akotisi ka misapia yeba. Mais misapia wana latika quand même. Alatika te pamba ba vantiri no ba pasteur wana ba vantiri. Mais yo pe loba na no bien. Moi c'est longo été. Longo après senga quand ne fa bien aller tout ça la journée pour y veiller kuna ndomoni veiller yemo kwa sala ka veiller ba jeune tia ka expliquer ba jeune tia ndenge ya ko sokola ndenge ya ko nini ya ko lala na mobile c'est quoi après veiller so que si litala ka pasteur azo yamba batuna na nini ayamba ba batuna ba 5 ya 4 ya ba jeune fille. Oui. Donc, est-ce que jour où Mazi ou non, Simba qui on est jour où il y a une infection? Non, c'est-à-dire quoi? J'avais l'habitude de kokenda karaoké. Moi, quand je suis kuna on a terminé na kitine. Ah, ma belle no eminene. Ma belle no eminene ka bon. Ba j'ai moi pas ndimine pas ça, je comprends comme na oloba. Maman, j'ai là nous avons est-ce que OK tu peux sopa masum, quand OK sopa masumu, mais en même temps consultation pe na ma belle. Oui. Au moins, on a une infection, on a une misapi. Yosko yo kotaka na chambre, oh, ils ont na kit, to yo sala maka na bureau, to na chambre mchusu wa. Na chambre, on les a na kit, à l'époque, ils avaient na kit à couleur rouge, n'a habité sur à changer. Ils avaient na couleur rouge. Oui. Yosko kotaka na oh, ils avaient na kit, to ils avaient na kit à rouge, wa no là le panzi ma couleur mo ko ti so misapi. Mais yo jour en Rwanda, est-ce que la taille collection bien, est-ce que ba perte blanche et bimaki ou pas? Mais eza nango ka ba jeune na ye wana za aventurier. Et na lobi yo moko lonzoto lié kutunga na okipete yo moko jour ngo za. Ah bon ba komuza na oloba. Ah mwana mama yo ya na na privé. Te na komelo na vrai compte nanga série. Mama nanga. Mais yo maziwa ba tushaki pe. Atushaki maziwa musala ko fina ba ser mali. Mais yo tomba tushako ndoka gu. Oyo kabuni na atondo omoni biloko mutu mutu azo baza pe ko se donc aza ko se protéger po aza ki mwana ndimela ye biloko azolo ba ya ndimela ye bato mingi baza na témoignage ya ba pasteur alors baza ko se protéger leka moi si kombo ya leka moi si na otanga kombo leka moi si ne bien merci akuta ye na moi si mususu na bureau bazo coucher hein longola ye pembeni na ye onotambola leke mwasi wana simbaka babie na ye nde alongola ye pembeni na ye leke mwasi na ye akuta diakolo azola ye mwasi mpe na biro nde akenda kofunda nde balongola ye pembeni na ye yo mpe makambo boye penda kata mwasi na ye azalaka kelongi esengo te omonaka mwasi wana azaka na pasi alelaka kaka me aosaka sindeni pardon bandoki oyo donc yo oyoka gute akimi mama na kati live na ke olanda ye na kati nanu mbangu na ke kolanda ye tokota réunion donc na ke nanu réunion nandima te na yobi nazo ndima te na ke réunion na ye na kati na mbangu na landi ye yaza na Canada biso na so bataka na landi ye na ona ye ba bien butu on a que on a côté non moi sinon tu vas chercher toi-même quand moi on attend même partir la collageon maman ramène-moi du jus bande ko babolingo on lui to ndeko mwasi wana suka ki wana mais nazo zongisela binongo faut kota bino très bien likez mission partagez s'il vous plaît nazo zongisa lisu audio oyo bolanda ndeko mwasi na bokebi nyonso to pona boyeba makambo nini lekaka na église wana ya aseka yango balobaka na bino tel père tel fils exactement parce que papa mukuna a fini bango basala kango te basala kango panaisa bino pasteur na ye wana oya yebi kombo na ya cha na koseli makambo te asentaki mwana mwasi kuna longoli ezemi yindaki sope mwana mwasi anga kufaki sope akomaki ka grave. Mais pasteur ande wana batiki ye bavandisi ye quelque temps lelo ba
tinda ye ba affecta ye l'église na bango soki na base iso na ba Congo ate ya kuna pasteur na banda ko teya ba période nyonso tout oyo pasteur ya voici l'homme azaki maladie ye mtabande ko teya aze longi lokola bobali ona apesaki candidature ya présidence boye na côté ya nani ya Kabila les fils babilongi moko ba jara bongo boye neti bien te boye papa ngo ba boko landa ya topekisi yo ke l'église kuna te mais batelande bana pona lobby ozala honoré soki neti yo mto memi mwana bosoke ba infection mwana mwasa ba infection mais na so ye bate asiko ya toucher akotio misapi atie yo huile d'olive na yebite bande kunanga na yebite bolanda ngona boke bolanda ngona zoki se bino bozo ngona boke binyo so toi eza soko koti veranda soko ba kati ba chambre eza na kati na bureau afanda omoni ndenge expliquer la chambre eza na mbetu to eza na mbetu eza pe na salon na kati na bakiti. Maman nanga est-ce yo diako na leki so de tumbelo Matondo eza ba système et c'est pas ça na Congo actuellement pourquoi parce que non na ligne de confirmer j'ai pas de charge non qui Canada 6% na ikana loba par rapport à lobi ba chambre peut-être que vous allez étonner vu que na mboka boya émission silité nazana na yambi la paix peut-être na libanda ezalaka Matondo zela ko pali papa yo zela ko lekate omona te zela explication non zela na to ya Matondo makamuna loba changer voix benda pour expliquer biso bien oui na changer voix mais na komelo na vrai compte na pona na et comment na vrai compte te so pas non ba plan awa émission zali boya bo tapoter bo partager na zali ma omoni makambo na loba eza ya solo mais maman est-ce que yo eza wana na Kabamba plateau mpango monene des fois mpe baintercesseur bayaka kosala banini wana bapriere wana sikoyo ye moko personnellement soki akoti na kati ya bureau na ye bao baye mpe basambela kuna makambo na loba eza ya solo eza veranda avokota nao na bureau na ye viki atia moquette alingaka te bato bakota na sapato ifo longola sapato okoti makolo ngulu nini na bureau na ye mbala azoexplike keno atia moquette na kati to tolongola ba sapato nde bato bakoti changer voix même soki okoti eza na deux chambre moko eza na bakiti na kati mosusu eza na mbetu lo chambre moko eza na bakiti ya pamba mais moko eza na mbetu wi makambo nyonso eza na kati soki okoti mpe bafoto na ye atia yango partout ya minene wana na bureau na ye mais siko na kati nango soki okoti na mochopo nde chambre diako leza kuna est-ce que mama est-ce que oza bandeko du fait que pasteur au côté na bureau na yatie ba photo na ye partout et ça déjà idolâtrie donc so boke kuna na kati ya bureau na ye il faut neti bozo kumba na ye donc yende akoma nzambe eza bien te na kati ya ndako même na bandako na so totia ba photo minene ya bilongi na biso te soko monika pasteur atekilaka bino ba photo bamsu ba banderole bakoma kombo na ye ba photo minene ye baka déjà ki bon nzambe eza nango te eza nango magicien eza nango bazokota na ba deuxième monde na bango bandeko eza pasi eza vraiment pasi pe boke baba pasteur ebele ya baluba bazaka bandoki ya kosakana te bango kuna ko prophétiser eza nango kindoki na bapesaka bango yango na banandenga kindoki donc bo sala attention bandeko nanga nga kuna oloba mingi na bana pona lobby bana ba honore yo bandeko boyoka ti muto nandenga mabete po muto je te jure devant mon Dieu so na kosi na kufa te mama ndenge olobi da kufa seke ya makamba solo mais yo ba melode ya maziwa asimbanga mabele yazaka na système soka koti oyebisi ke non papa na ba infection okomona oke ça va nga moko naza gynécologue naza médecin na tia misapi to acha kala ndenge baje mabele asimbi mpe papa oke kaka akaba mpe mbongo malonga te bosala beta mwa mosi te asimbaka mabele so na kosi na kufa makambo na oloba mais bon ce qu'on y a trouvé la vraie compte parce que dans le Canada aux Canada
Donc, yo lo binga la zala, fona yamba yo spécial na yambo na téléphone. Loba, hein? Yo zela na kuna kobenga ngate zela. Loba na. Non, comme on a vrai compte. Loba na makamba infection. Bon makamba infection. Au fongola yi makolo pensa. Hey, pour moi, un jour à côté, c'est quand même Misapia. Mais Misapia, on a l'Atican quand même. À l'Atican, t'es pas mal, on va ventiler, on va passer, on va ventiler. Mais yo peut le banano bien. Moi, c'est le moins été. Après, c'est un quand on va bien aller tout ça la journée. Pour y veiller, on a le moment veiller. Il m'a passé la veiller à la jeune tiers, à expliquer à la jeune tiers, ndenge ya ko chocolat, ndenge ya ko nini ya ko la na mobile. C'est quoi après veiller sur que si l'état là pasteur azo ya mbabatuna na nini, aya mbabatuna ba 5h 4h la jeune fille. Oui. Donc, est-ce que jour où Mazi ou non, Simba qui on est jour où il y a une infection? Non, c'est-à-dire quoi? J'avais l'habitude de kokenda karaoké. Moi, quand je suis kuna au monde a terminé na kitine. Ah, ma belle no eminene. Ma belle no eminene ka bongo. Bah j'ai moi pas ndimine bazar, je comprends comme na oloba. Maman, j'ai là nous allons. Est-ce qu'on ok tu peux sopa masum, tant qu'on sopa masumu, mais en même temps consultation puis na ma belle. Oui, au monde a soko bisi ba infection non mon a cho misapi. Yosko yoko taka na chambre, oh eza na ba kiti to yo sala maka na bureau to na chambre ya msusu wana. Na chambre on les a na ba kiti à l'époque ils avaient na ba kiti à couleur rouge, na bité so ka changer. Avec na couleur rouge. Oui. Yosko kotaka na oh ezaki na ba kiti to ezaki na ba kiti ya rouge wana là le panzi makole moko koti so misapi. Mais yo jour en Rwanda est-ce que la taille collection bien, est-ce que ba perte blanche et bimaki ou pas? Eza nango ka ba jeune na ye wana za aventurier. Et na lobi yo moko nzoto ye kutunga na okipete yo moko jour ango za ki bon ba kamunza na oloba. Mwana mama yo yaka na privé. Te na combien na vrai compte na série. Maman nanga. Mais yo maziwa ba tushaki pe. Atushaki maziwa musala ne kofina ba ser maziwa. Mais yo tomba tushaki wandoka gu. Oyo kabuni atondo omoni biloko mosusu moto azoloba pe kose donc aza kose protéger po aza te mwana ntimela ye biloko azoloba ya ntimela ye bato mingi baza na batémoignage ya bapaster alors baza kose protéger kombo ya leki ya mwasi na otanga kombo ya leki ya mwasi ne bien merci akuta ye na mwasi mosusu na biro bazokouche leki ya mwasi na longola ye pembeni na ye ando tambola na leki ya mwasi wana simbaka ba bien na nda longola ye pembeni na ye. Leki ya mwasi na ye akuta dia kolo azola la mwasi so na biro nda kenda ko funda nda longola ye pembeni na ye. Yo pe makamba boy penda. Kata mwasi na ye kaka kelonge sengo te omona ka mwasi wana azaka na pasa lela kakaka mais aosaka sindeni pardon bando tioyo. Donc yoka gute akimi mama na kati live na ke olanda ye na kati na mbangu na ke kolanda ye toko ta réunion donc na ke na no réunion nandi matina obi na zone di matin na ke réunion na ye na kati na mbangu na landi ya za na Canada biso na so bataka na landi ye na ye ba bien butu on a ke na kota ye ngala na moi sinon tu vas chercher toi-même. Quand on a attendu à panti ma collageon, maman ramène-moi des jus. Au lieu de tourner et foufoua matière dans mon tête, tellement chaud l'autre salé. Au panti ma collageon, maman ramène-moi des jus. Qu'est-ce que vous avez eu des jus qu'on a? Oui, calmos, yes. Maman c'est calmos. Au lieu de m'amener les jeux les cas. Oui, calme, ya, calme. Alors oui, boy. Donc, bon, j'ai un attention quand ça a toi à tu à qui déjà? À qui la landi? Na landi maman. Na qui na qui? Nga bokuta na galo. Voilà. En tout cas, la famille, botika la bien. To bate la banane biso to comme la fin de l'année. Bossa la bilan, sorry hein. Bossa la bilan ya fin de l'année. Botala to bandi wap to suki wapi. N'héritez pas nos enfants. Ne laissez pas que banana oba fille na ba mabele na ba pasteur. Kotika mwana note pasteur a fungolé makolo atie maboko ata la infection. Eza normal te. Eza normal te.
La fille dit que c'est la vérité, ce qui a cause à Koufa. Ce qui est la vérité, pasteur Nani, voici l'homme défend, et donc, comment on dit? Nazoza maloba, maele silinga na suka, eleke linga. Et on va bande qu'on a boké baromila ba pasteur bambondo, boké bakolinga ba pasteur makasi, parce que soko yoki ba makam soso ezo bima boye. Au monde komi isali on a passé, et ça normal te? Likez, partagez. Non, c'est le commentaire na bino. Natiki bino lelo. Bye bye.